Kabila, bikoti ya Kabila, bakarne ya Kabila, baza kote ya batutu, toute autorité vient de dire, bo bundelate, bo landa ba combattate, kokamwa, dompei, yolo binini, eboto. Matondo neko diana sulufutu pe na kopesa yenge na bande ko nyso na kati na conférence. Naganisi likambo eza likambo moko ezali important mais sengeli total yango na mozindo parce que bazali ko akebele bazali kokota bazali toujours na discours moko ya bato wana esengeli ba s'organiser ba combattant wana esengeli ba combattant donc ezali lokola ezali lokomoko biso tozali banda et il y a un groupe où biso to responsabiliser na tina ete bango bazwaka destiné à mboka na biso et c'est là où combat ezali kotambola te parce que au lieu ya koloba ba esengeli koloba na koti na kati na pesi ide boye na sali boye soki ba boye na sali ya ngai na bato oyo na moni basali capable to transformer makambo en ce moment là on avance parce que kozala spectateur eza lokola za kotala match ya football mayanga faut jouer soki ezali nga nenge kuna dribbler na passer kuna ba kocho na kati to mona donc tout ça na logique moko ya ko s'impliquer ya kozala ba observateur parce que na likambo nyoso likambo ko telema kozala ba observateur c'est bien beau mais quand il faut s'impliquer c'est là où likambo ezali kokoma important. Deuxième point la le bezali boy likambo ba église tant kozali ko telema nango ezali na tina parce que il y a un certain terrorisme mental. Vous savez quoi bande ko balandi mutu ndenga zali na ko diko contraindre yo par la force na ko diko beta yo na kangi yo basinga salaboy mais na ko diko pekisa mutema na yo te e inangai naza na contrôle wana te contrôle wana na ko zwango quand tango naza na élément moko oyo na yebiko tiaka yango na à côté à mutema. C'est ça le problème avec les églises. Toute autorité vient de Dieu. Quelle autorité vient de Dieu? Toute autorité ne vient pas de Dieu to ngana lobaka yango mikolo nyoso parce que soko kuti moto muyibi na kati na ndako na likolo ya mwasi na yo akoyebisa yo teke autorité o ngana za nango ya komata mwasi na yo vient de Dieu yo po kangi porte bimi otei. Toute autorité ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient kaka de mutu wana za kosala makambo wana soki makambo wana za kosala yango mabe il faut ko condamner yango il faut ko telemela yango. Donc, on est important parce qu'il y a un terrorisme mental. Comme les gens ont peur des passeurs, ne touchez pas au ouin, ne touchez pas au ceci, cela. Alors, on sent que ces gens ils sont très puissants. Et c'est pour cela le gouvernement quand même besoin d'utiliser. Mais ça peut utiliser pour nanine. C'est parce qu'on a un sérieux problème dans la diaspora. Le problème c'est la crise ya bomoto. Mpoke yo, moi na Congo, on dit ma ozwa mbongo. Yo olia libumwe vimba bande ko mususu ebike bako souffrir mais faut na kati ya crise totale ya bomoto. Osangi bomoto, c'est ça notre véritable problème na Congo. C'est pas un problème d'institution. Boko ki ko changer ba institution comme vous voulez. Boko ki na bino ko changer ba projet de société comme vous voulez, mais c'est ngel toye baké ba institution banani ba appliquer yango bato. Ba projet de société banani ba exécuter yango bato. Mais si cet homme-là est malade, et Zalabo Bikamati, constitution Tata Nzambe et Moka Komi Yango, ça va échouer. Et Zalabo Kamati, projet de société Tata Nzambe et Moka Komi Yango, ça va échouer parce que l'élément moteur, le peuple congolais et Moko, Azali Akoufa. C'est ça le véritable problème. Nous avons un point de préciser sur le racisme. Mais le racisme, on est contre Mundete, mais contre Congolais, contre Yabouzobanaï. Parce que Bouzoba na biso nezali ko sala été biso moko tozali ko s'exposer de façon que ba traiter biso comme ba sous-homme parce que tolingi ko zala ba sous-homme. Alors pour la moto alingi ko zala sous-homme quelque part peut-être le ko ezali volonté na ye ezali choix na ye peut-être photo tikango ba traiter biso ba sous-homme parce que je ne vois pas moto nini oyo ako sepela na état oyo mboka ezali pe na direction mboka ezali ko kende. Ata soki yo zui jeep. Est-ce que Jeep wana ko tiko pesa yango famille na yo mobimba soko koteka ka famille média na yo mobimba bato baza combien bana na yo soki totali yo obimi na libota ozana bandeko libota wana ezana tata na mama pe babimi na libota mais soko koteka na famille no immédiat tu peux te retrouver avec 1000 personnes. Est-ce que mbongo kanamba pesi yo kozala mesure à nourrir ces 1000 personnes là immédiate kaka? Non. Voilà pourquoi c'est beaucoup mieux Tobongisa Congo Mobimba
parce que na tango to komisa Congo mobimba, tout le monde va en profiter. Kota la teke na bongisa mwasi nanga na bongisa bana nanga, ezali inutile. Bongisa Congo mobimba, na kati na Congo, mwana naza mwana na Congo, il va se retrouver. Koko na yo mwana na Congo, il va se retrouver. Oncle reste, tante reste, va se retrouver. Bon, excusez ma terme, azali ko utiliser, so azali pona ko sexa mwa muki. Mais je pense que eloko ezali vraiment important, ezali été toye ba kozwa ba responsabilité biso moko d'une manière individuelle et collective que toti kelaka bato mosusu bango bazala ba o balobaka Guinée pig. Merci papa Nabiso Dompei expérience pour biso to jouer. Merci papa Nabiso Dompei. Ya solo bandeko lelo na thème na biso oyo tozali koloba vraiment na kati na mikili na mpoto. Tolobi ete bitumba na biso ezali ya biso na ba Rwandais batu o ba occupé bangolais bazali batu o ba kole sika na biso batange sika na biso bayekoli koyemba bayekoli ko lata pantalon kitoko bayekoli ko tia ba produit oyo ya hydroquinone bayekoli ko zwa musala ki pasteur soko tele ba pasteur ming bazana Angola ezali ba pasteur ba congolais. Alors, ba pasteur ba zombo, auto zali koloba angolais, ba tona na zali koloba vraiment na yebi, ba zali ba angolais. Pasteur Kuba, azana bande kone ana vous perda na za koloba baza ko yoka ngai, misusu bazali na colonne, bazali belé, baza ba angolais to yebi bango. Alors, asangani na ba angolais mususu ba Lex, ba JC, ba Ambara, asangani na bango. Oyo bakomi bato a PPRD bakomi kotambola kosala campagne ya déstabilisation ya bandeko oyo bali ko kende marche ya bandeko oyo bali ko bundela mboka bango bazali kosala campagne na kote ya bango dans le calme na liloba na nzambe kote ya bango po bakende biloko wana te. Charlie ayebaki, Bopele ayebaki, Ado Atonga ayebi, bato ebele bazali kuna bayebi. Alors mutumoko alobi yango te. Alors sikoyo biso lokola bango leba kote la biso ndenge papa na biso pasteur du peuple alobaki ya Che Guevara na nani oyo pasteur na président Kiba Fidel Castro ba kote la biso bango te bango balobi il faut ba détruire biso. Alors solution tokoki kozwela bango ezali nini? Tolekana na papa na biso Don Pambo topese maloba nde tokei na Bishop John Enjoy. Odon Pambo maloba eboto. Allô, merci que Steven a opé sans maloba. Et na PCP papa na soit côté papa papi papa Dompei papa Bishop Bambota trop. Na maloba boy, moi je pense que mutu na mutu amekana ko si sabotage na ye. Bonga na lobela mingi nga parce que na combattant na résistante. Comprendre? Et comme na tango mutu nyo so fa binisa face na to boy hypocrisie ezala. Vous comprenez? Oyo azwaki mukumba na ye ozala combattant, akumba mukumba na combattant tina suka. Vous comprenez? Oyo pa waki résistant akumba mukumba na ba résistant tina suka. Ete ko memisa kina ba résistant comme na nzela ote mutu moko moni na nzela memisa nga te. Yo kumba mukumba na yo tina suka. Oyebi ko za résistant be combattre ya tâche mo trop difficile hein. Je pense que na contre papa Dompei te mais ngana faire comprendre papa Dompei. So na ko bunga ya kozonga pesa bani na ye. Ezate ke ngana sala mutu boya sala wana ko bi désordre organisation il faut penza ezala na bato bani mukumba na bango ngana muta IDPS mais je soucie papa Tshisekedi à 100% na bomba identité na ngate na soutenir na kaya 100% mais na muta IDPS te na congolais na indépendant donc na ngamoko vous comprenez alors ceux qui combattent bengami combattant asala musala oyo abengameli combattant ceux qui résistant asala musala oyo pardon oza combattant te oza résistant te oza nani moi je pense que pasteur Chabani Olanda ke mission banda ebandeli papa na lobaki yango bien nazali congolais nazoloba mabe onga nazomona na loba ngo a haute voix na pesa position nga ça veut dire que na kati ya mboka na kozala te na résistant ou bien na li combattant ou bien na politicien ba mususu baza ko bunda be bango moko na sens ya ko dévoiler mabe o ba monde ki ya mabe ba lobi yango donc on fait partie que ngano to na Londres je pense que tozana mboka moko awa na sala résistant na combattant donc combattant azo musala na ye asala na ndenge ekoki
soki ke bakoko former ba combattant o bazali wana pona ba information bakoko sala yango eza ba idée to zo pesa bango eyate ke ba groupe moke binikuna ale mutu moka ke ayebeli bino makambo kuna tandis ba combattant msoka ba Charlie Kachila zawana amona na ayoka na information wana abomba na yepa ya DCV information ekomela ye non ba information nyo sote ko komela la DCV mais combattant asala musala na ye oh nani politicien asala musala na ye waza na opposition biso ba peuple tozali pona titi ya Tshisekedi to sala musala na biso resistance sala musala na yo to lima mbuteke umukumba na ngele kaki kilo memela nganda muno boke na makamna binoti na suka parce que ngai so na bina sadere na groupe moko songolo na koyana ibana idéologie na neza nini bosala ka nini ambition na bino ezali nini po ngai na ndima ke kokota wana alors soki na boy kokota wana c'est que nazali tanto na vie moko na binote na vite ke na vie moko na résistante ni ba combattant na procha bango vraiment te pona yeba idéologie na bango na profondeur mais ngamo na mona ke vomena zala ngamoko na lobaka mabe nga na omona ao tu vois mais iloko esalami na Allemagne to vanda mingi na temo tozolobela to vanda te to bimaka na bato bimi libanda tanto tolobela ko monte na bandeli koloba ke nga na lobaki ke vome kutu congolais andima azala corrompu po to yebi ndenge nini toko solola yango bien ko corriger ye mais na un étranger azali angolais po na problème moko ezwami abi ke congolais ko mi faible bazo konza ina ba niveau moko boye na boye yake yi allié na yembongo ça veut dire que mboka na bino ekufa ebonga ebeba na ndenge moko boye ya zakuna te la ikomosa la passe na mutema pe kande ko momata parce que pourquoi moi problème moko ya munene ko elimboka ya Congo ndenge passé Shabana lobaki ko Angola zo aider congolais te c'est que congolais zalika makila moko na zo ebate so eza ndenge nini na ngambu kuna Congo Brazza mawatro okoma na Angola mawatro ça veut dire help ya congolais zo utanil pa ba eka po ba détruire mboka wana c'est ça le problème na yango biso siko nde batozana sur place sauf que ebike mutu aza angolais azokende ko kota po asafilier na parti politique moko boy il faut te dénoncer en faisant avec force parce que azali mutu o azoa ko détruire ça veut dire que yo ozali congolais te okeyo sadere na PPRD oye a otelemeli ba o combattre na corruption bandeko oyo baza ko pesa opinion na bombe base na mutu na bango balimba bundela mboka na bango tant que qui ça veut dire que ozo lié mbongo moko o ezali ya omoneli pasité ope na souci mboka wana te ata mboka ngo ekufi osala nango pe loko te pe esalata tu moko te yango modi kanda na ngezo uta wana ke koloba ke no pasteur moko boye aza congolais akendaki na kiri na liene mbongo azongi na ko pe exemple Zumel aza wana batu tout okota Facebook to bike Zumel azali mutu ya Kabila to bike Zumel a mutu Kabila na Allemagne to yebi yango biso nyonso Zumel akota dans émission awa ngamo pe na yebisa tant que congolais na bine soki yaki radio na ko pio maloba te parce que ndengo sekali wa matungu ngesalanga pasi na lobele pourquoi parce que aza congolais azalaka na ye wana sala choix na ye c'est eza vie na ye to kota kuna te to toza ko obliger mutu te mais mon collègue allait comprendre et mon corps comprendre on a ndenga mabete mais sikoyo un angolais un burundais un rwandais un ougandais aye ko sadere na PPRD allié pe mbongo na kini azwa pe soki mukanda na ebité wana na ebité bino bonne information soka bwaka congolais soka bwaka angolais to ebité azongi susu bac na poto po ya ko bundisa ba congolais vous voyez place au passe zo sana mutema ya onto lobi boye ke bino ba combattant bo meka ko aider biso na ba makambo wana parce que tant combattant bi na obundela nazo combattre quelque chose azala zo veiller bo pekisi ba concert bo pekisi lo hotel et lo kona pe ndenge kiti lelo to ebite na tamu ke to komona résultat nango ke bo sala yi musala biso be bato to lobi ke toza na simati to ke na ba élection toza na tozo voter tozo sensibiliser batu na kini que non voter ya Tshisekedi parce que ndenge ya bongo souffrance eza ya bino boye na tozo sa musala biso munamba sala musala na ye pour ne komate ke o combattant kitela kinga charge nanga et pas résistant kitiseli nganga pe mutai na sa po ya titi na kitiseli mutu mususu te muta ki makomba ote oya pona ki nzela na ye akenango biso nyonso tokokoma place to nga tokoma e boto desive na zone chema e boto odompambu toleki na lombango topesa Bishop John Enjoy Israel Maloba matondo mingi papa ngai Diana na kata Vupertal nzambe vraiment azwa lokumo koyoka émission kitoko boyesu na mukona lelo na